Les musiciens, la relation, nous avons vraiment le padre, Ferrigo, là, José des Néances. Et bon, Tatiana Cruz, qui encore... Est-ce un anniversaire no benga batunya sobongo? Te, na lobi na sens que... Benga batu na yebi. Ah! Nakoka nakoya kufa pamba nzambe Susi. Nakoya kokacha nzambe nanga ye Susi. Nini yango na susi Nini yango na susi Serge Maleya ye Voilà, bonsoir et bon week-end comme ça à vous aimables téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans toutes les 24 communes de ma capitale, hein, qui est Kinshasa, à Brazzaville, Poto Mongali, Plateau de 15 ans. Restez toujours branchés, hein, restez toujours branchés, puis là, restez toujours branchés. Moi c'est Nadège Kimana, autrement dit la calculatrice, le calculateur de la presse congolaise. Pour ne pas être kilométrique verbalement, je ne suis pas seule, je suis avec mon invitée. Elle, c'est la reine des tchatchos. Je l'appelle aussi la perle, la perle noire. C'est ça, voilà. Donc, Claudia Bakissa est parmi nous, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien et ça toi? Marche. Bon séjour, ouais. Hein? Merci, ça va. Voilà, je te retiens d'abord que c'est pour nous aussi de faire plaisir à tous nos fidèles, oyo et ça la que bino bat bolandara biso bolingaka peut-être bokende ko bina quelque part Claudia Bakissa a obé ta place boye a répéter à place boye bakate et le rendez-vous culturel rubrique wana yango de permettra bino boye baba programme nyonso ya batise ezala ba chantre de l'Éternel ezala ya batutu ezala ka ele kakawana olingo kendo bonde la nzambe elo mo ezole kana na triomphal. Nulle part ailleurs, rendez-vous à Kaka, rendez-vous culturel. Claudia Bakissa, la reine des tchatchos. Oui. Bah, c'est jour, ils ont les calés, na kina. Ils ont les bien, ils ont les très bien. Na mode ya open de door Kaka. Ouais, ils ont les bien. En résumé, na que bah moyen parce que na 4 émissions na biso to bandaka juste na actualité. Mais tozon à moi tout ça à moi rétrospective pour na à chaque fois les canaux d'émission ozo bakisa fan moko ozo bakisa deux fans et na batu mususu ba yebi biographie muke ya yote oyo côté musical côté privé. Est-ce que Claudia Bakissa en résumé au conseil la biso qui est Claudia Bakissa? En résumé, Claudia Bakissa c'est une chanteuse. J'ai commencé à chanter, j'étais petite à l'église, j'avais 8 ans et puis après l'église, j'ai commencé à faire des petites les premières parties de concert de Kanda Bongoman. Nous ça les première partie de concert à partir de wana batunyo so bazako encourager ngababi loko ça les ont rappelé biso jeunesse yambili belle. Donc ils ont vraiment dit là non, faut le faire bien, faut l'andango bien et tout. Et puis après je réfléchis nabi bonso na yepe na Nanzembo batu bayebi déjà pour artiste à solo bayeba une interprétation. Donc je me suis dit soki na sali nzembo oyebana déjà neti chéri enlevé na yana bimanango batu bako et fait ça la buzz moko en bien. On a essayé d'utiliser la chanson pour faire un buzz mais buzz moko ya bien. Buzz exact et ça la Claudia Lelo, Claudia chanteuse exact so ba otanga quand même ba chanteuse en mboka ba otanga pe Claudia Bakissa. Donc c'était comme ça que comment je me suis présentée à la public à Congo. Oui. Yang bongonde na se présenta ki erna ki ba na Congo ba yamba ngande ba yamba kinga wana yango isali pe que yango makasi ko yamba o ba yamba kinga yango pesanga makasi ti lelo na continuer chemin nanga. Voilà, merci beaucoup. Na ndenge o répondre na question parce que ba te belé banda kozela yango. Bayebi bien que to banda na wana te mais bakoyi ko excuser biso muke pour na kozong sa moi rétrospective muke ya Claudia Bakissa. Quelles étaient tes difficultés dans le monde musical? Nayebi ke ozaki mwana mwasi obima ki pe eloko ngo simbaki mais nayebi ke na chemin na yo mwa ba difficulté musu eza na batu musu bayebisa ki OK Claudia tika ba misu ezaki ba o décourager yo to ba misu ba ki vraiment vas-y ma chérie sala musa na yo kende liboso. C'était comment? En tout cas
ezaki ka grâce. Tu vois yango album nanga liboso na pesa ngo combo Destiny. Parce que tant na yaki mutu bayamba inga batnya so bayamba la chance que j'avais un frère qui était déjà na misisa déjà na musique, donc il était connu, il savait que il y a mon déjà ba passe wana et puis déjà côté ko kendete. Donc nazaki na komaki déjà na kutaki bateau bazaki o lakisa ko lakisa ngai ke kuna ko kendete côté ba répondre à boy côté donc yango forja kingai yango salaki que peut-être makambo batu bakenda koleka po ezala bo même biso ba parents po na bana oza même soza parents osali côté mo kenda ko bi ke place en son na kena tutana yo banda yo sabana no ke boleka wana te po bo tutana. Donc c'est ce qui est arrivé à Claudia Bakisa. Frère nanga était mon frère était là, il y avait beaucoup de gens qui voulaient que na kende liboso, alors eda kinga pona na beta mabaku penza te po mabaku ezanga te na via mutu po okola po okende liboso fo okwea nanu fo oleka na baba kwa mwana abandisi kana kotambola fo kwea nanu ezanga te na via mutu, mais quand même nazali na chance ya ozala na batu ya bien pembe nanga balakisa ba encourager nga betelenga maboko po na lelo na continuer. What un record okoti kuna to komi wapi Tete nga naza na maison production te. Je travaille toute seule. Dans la maison production, la maison production d'album nanga liboso, contrat ici là déjà. Dans ce que nous kuna toza yo moko osala boto production. Oui, c'est ça. Divorce o ezalaka entre ba producteur na bino ba musicien. C'est dit à quoi? Ezalaki bango nde baza mabe to bino pe bozo respecter ba contrat na bango te. Mais qui non respect à contrat parce que ngamona mona ke biso ki oza ndaku et que moi ndaku na bino ba komo yamba ba te belé ba komo négliger moro se sentir lésé en tant que personne, en tant que humain, on se sentir lésé. Ngamona déjà contrat le kapito comme la biso na suka na signé nanga et sous-souté comme ça na meko sala ngonga moro na maele o na zwa ki pendant qu'on travaillait ensemble quoi. C'était juste ça. Manager pas até. Si naza un team management na la team nene. Donc naza Megan Kabassé naza na Suisse, naza na Stéphane Kezi na Cookine, naza Fabrigas Maestro, naza donc naza na team mobile, naza manager mon côté. Donc naza bate beleo baza que baronyo surtout ba sala team ya management nanga. À part tourner moko to mona que au salaka tournée africaine ya Jambo. Apparemment on est au si na bete bele album nanga wana kutezaki première fois na yanga la scène wana ezaki la première fois ba na banda pe na scène wana na sala tourner na bango, mais jusque là na bete ba place bele quand na bimisa album nanga liboso et memanga na ba Gabon na kenda ba Côte d'Ivoire na kenda na beta na France na beta na ba Lyon na Belgique na beta na Bruxelles na boîte moi na Bruxelles boy na beta mo ba place na beta pas wana na sala pe ba tourner. Voilà, avec bien sûr la permission, parce que bon, mais ça n'a pas Claudia Bakisa Zoloba, mais bolinga minga loba vraiment mais ayemba pour voir ça là moi bien na ba voix féminine, il faut qu'on se le dise. Donc na olinga opona au choix. Nzembo moko boko betela biso en live pour ça la plaisir notre directeur de programme mais c'est Bodi Matondo et pourquoi pas notre directeur commercial et marketing moi live moko et ça biso bien habiter so bo ponani Peggy na kokufa sokyo lingi ngai te o bolingo na yo ekomisanga kyo na mi komisa amour vivant, l'espoir que yon des provisions nangare mi les lo cimetière e benginga na lombango nazo kufa kasi na profite te o na bolingo yo na monela kabasi chéri pesanga ta 30 secondes nazala pembeni na yo yann la précieuse Salambula zomi ekosilaka na milea mokolo moko mon bébé grâce masiala près de toi me suffit emi ayayo c'est Serge Moutouadi la lumière de Noble Stéphane Kezi près de toi me suffit emi ayayo c'est Bolingo mangaye
love na ngai ye motema nde mpona yo nayebaki mpe na ngai te bolingo ezalaka bitumba love ezalaka bundolonga naza devant toute une armée à soucis sans bouclier Emmanuel Chiche ata bapesinga foi ya Abraham jamais nandima na kolonga eloko yo l'amoure poko salinga bongo okomisinga bolole nalandaka yo partout kasi ozomonana te nakosala bonyo ayayo nakosuka bonyo jokaka bengele batatokoela yo lokola balona nakosala nyonso po babotolanga yo teremia yayo po bilengi na ngai ye nalingaka ye bebe amour éternité yo teremia yayos boboliko nalinga kaka bashie amour éternité naza saki ya farine yo nde boulanger nanga salanga atalipa mikate to pe gato bebe nanga yoyo Serge Maleya bebe nanga yoyo c'est Manu bébé bébé nanga yoyo Serge Maleya fiston saï saï Nadine Lumaya Yvonne Kabongo love ezalaka bitumba love ezalaka bundolonga bitumba. Monsieur le chanteur moto alinga botolanga yo soki eza complot satana na kosenga na ranisa komba kongo mobimba milimo bato lokola libonza otikala ya ngai moko binela uma mama Serge Maleya Titi Kabanwe Julie Mayasi Megan Kabasele Claudia Kotelangaye Claudia Kotelangaye Claudia Kotelangaye Claudia Kotelangaye Claudia Kotelangaye Claudia Kotelangaye côté wana isalanga isalinga mo ba bien côté bobe Claudia Kotelangaye malgré que voix n'angeza ya oloba ya yemba te oui il a noté ça est bien. Merci vraiment, merci beaucoup. Nzembo Isa, tu es déjà, parlons déjà de l'album. L'album qui va arriver Carpe Diem. Nzembo te dédié on a Rémi Ayayos. Ba kombo mo boyka world hein. Bambe nga bongo te. C'est ça là moi bien mo boy. Tout le monde qui nzembo mo bo celle comment partition mo. Donc na habité so Isa comment parti mo boy à Vieux Quadra. Yango pe eza kati album to yango sali single ke ebenda maso. Oh ba single no so ebima eza na kati album. To bimisa no moko juste histoire de donner un peu le goût na bato ba somba ba ke album ezala to mema na côté nini. Yango to boka mo ba single mais nyonso eza tiré album wana. Combien de titres? 10. Biko banga te Claudia. Te na banga poni. Kande bato ba na bona ba moto ebele bongo. Netina. Te baza na bon ebele. Donc on a zana ngana o moyena tanga bon ezate. Ngape na za, ngape na o muna mutana place neza okola. Eza lokola ndende nzamba chabiso mokoli na mokili. Mutu na mutu aza na place na. An étoile na. Ata an étoile nepe. Ata o wana zo mutu na mutu ndeza la le panier circule. Donc er more ya pa na yo ekepe pa mutu mso ya mususu côté kune pompe robinet fongami côté mususu pe kangami bongoka. Bien parlé. Voilà, donc Nenga vraiment na eba na 4 albums wana ozo penser que ça va featuring parce que tout le monde au sala featuring na maman Mbilia. Mbilia wana album na liboso. Et puis sous goût makasi. Au sali sous album na featuring pardon na
Oui, ranson. Ah oui, ranson ce que yango eza album oyo. Eza nkati album oyo ezoya. Côté basi osali featuring na mutu te. Bon, à part Maman Bilia, ba featuring eya nango. Eya nango na lina album on atika ngo nozaka na featuring yora mutali banda moko. Le reste tout ça onka ngai na ba musicien nanga. Et pas non featuring ezwa place ni. Na kati ya musique. Est-ce que Mati Sarato échange culturel les armes bête. Eza bien. Eza bien pour peut-être Moutouma Boaza peut-être fanatique ya Bilia Belle. Et ça la paix que Ambilabel a yembi a olinga yoka wana na yemba na et à découvrir yopé. Donc échange culturel wana. Ba jeune soupe baza peut-être ba yembi Ambilabel te ba tala Claudia yembi na maman Bilia ba olinga ba yoka pe banze moné mususu tu vois. Échange culturel wana ça très bien. C'est que pas na nini comment on dit force ya mutu yemoko et pe ça makamte foka featuring. Ça featuring ça n'habite que featuring ça force à mutu ça échange. Ça échange ça un plus car na kati. Donc mutu yemo déjà ya kana makamuna. Mutu faut ça déjà au cause appelle featuring belo sali mutu moi ça featuring mo ya munene pe erata ezali. Yana batu mutu ça pe na mo nango za ke maman na featuring mais raté. Ezalaka. Donc featuring ezaka un plus na makam tout ça laka mais mutu yo moko déjà faut travailler non ezala bien. Featuring ezaka moi series Nicolas Gâteau. D'accord. Na ba musicien toke na ba relation ni nous en vraiment na le padre Ferrego là José des Néances. Nga solo la nga bien na batunyo ba auto yebani to mona naka pour na kolo ba pété ke na yebi batunyo sa touté. Misu pesa na yebi en tant que artiste ya mboka na mona ki na télé. Oui. Bazali opena solana bango baza parce que tout le monde qui anniversaire na yo to yebi ke ba chanteuse ba bimé belé mais au salika choix ya ko bengisa ndeko na yo Rebo et le cas parce que ya yena ekaka na sima na bino mais za na bato pe ba yaki avant ezaki comment infinité moko ezala déjà to yo moko taleka na carte na ona bengisa ka ye nga pe na pesa na nga non c'est pas déjà ça musala ne bien côté ana na on féliciter à continuer na lignée na wana on ça musala ne bien na yeba ni so nazala qui peut-être ceux qui Kofi azala qui sur place na ngana bengisa pe Cindy po yepe na ebie. Et bon, ata Tatiana Cruz, ata qui encore. Mais est-ce un anniversaire no benga batunya so bongo? Te na lobi na sens que. Benga batu na yebi. Ah. Pona nga na loba bani tamara bupe bazana bango batebele bazana bango. Nous allons contacter na bengsa. Oui pe na mona ça va. Ah merci beaucoup. D'accord. Nga na loba na moni susu pe Ursule Pechanga. Yepe to sola très bien. Elle c'est la famille. Donc yefa so azanga ikutanga na kangsenemi. Yena Cynthia Capache. Bango c'est la famille. Voilà, Cynthia Capache. Moi aussi je te salue depuis quelque part là où tu es. De gros bisous à toi ma chérie. Tout le monde qui ntembo wana ona bande kotuna ya DJ Quadra. Moi parti moro boboyemba ki ya ye. Eza nango na ngambu moko te hein. Déjà to basengaka. Normalement Evra Mutu ba utiliser ngo bongo te. Il faut senga permission parce que makambongo eza emso osali nini abatu mobimba ba na droit de bloquer so senga permission te. Donc nga na mema pena na memi e pa na ye moko na yo ki se moko ta kamo ikena ko ke kundola nze mwana ndenge nini intelligence nini to sali et tout. Donc il était content, il nous a permis. Il faut permission liboso. Parce que tout mon a pe batebelo mona otieka mo elo mo muke alandio na justice au droit d'auteur. Mieux vaut ya eza kasi te to vivant na droit d'auteur. Artiste ndevi na droit d'auteur. Pour droit d'auteur ana yango ndemte sala que ba artiste ba vivant. Donc du coup faut senga. Eza œuvre ya mutu, faut senga permission. Sengi permission so tozu accord na e yango na toza biso ponze mbusala mai depuis kut na ya ça met depuis nazala na poto. Donc dès que tozu fait vers ndesko to komo yembango. Mon nzembo kitoko featuring avec le roi de la forêt. Félicitations à toi. Polémique et pas non Claudia. Oko plaçant na musique na biso. Polémique. Polémique kasi yango ezong sa biso sima. Yango epesa ba Nigérien là, polémique. Donc ils a place à ma bé na kata musique na biso. Po biso siko au fait biso tozara likama mabe tozoango na extrême. Yango na ezara bien que za to boire tout ce qu'on peut na sima. Po biso to yebara kotamiser te. To so kelo o peut-être eza buzo bato sala malé mais biso to sala ngo elekina bato babanda ki en mabe na biso ndé. Parce que polémique e banana ngo kala. Même quand tu regardes la musique au Tali
Otali Rémi, fille mo boisa rappeuse Rémi. Basala ba polémique au saranate na Nicki Minaj. Bon basala na ku banzemba ko sanze au moins 8 minutes. Alobeli kaye après ba chango peut-être pendant 1 mois car après ba longolé en ligne. Tu vois? Basala maman ba polémique. Mais ba comment na ba niveau biso to koma na ngote. Biso motema mabe tellement l'équipe polémique est comme mabe. Yango na polémique to chango vraiment na sima po ils ont sa biso sima. Ouais. Et tant que femme tout le monde dans le monde musical. Vous avez appelé à copine ou peut ça peu confiance? C'est pas facile hein, d'avoir quelqu'un au besoin de peut ça confiance. Mais putain question les a pas si. Parce que ndé tolo bara mondo yo pire azalaraté. Pire comme un pirate. Il y en a une malgré que osa mutu, osa osa déjà star. C'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Déjà moi naturellement, naza mutu mo naza très très réservé. Donc c'est vraiment difficile de faire confiance à quelqu'un. Naza réservé pour mutu nasa mutu confiance. Faut vraiment l'accent ba preuve et belé pour na mona pe makambo belé ba jalousie belé surtout biso ba congolaise. Bah jalousie tous un côté tous en facilité on a ma case et on jalousie moninga peut-être au tala boy so beaucoup na kati au monde pour rien tu vois donc c'est vraiment difficile de faire confiance à quelqu'un c'est difficile. On déjà la production scénique to fani na nos t'es toujours préparé concert tous et la ka ba biso feu vert na date makam tout na préparer concert na za kutu ba bengi single na soirée moko na beta na Chetemba ya Brazzaville awa pe le 14 na palais au palais na beta. Donc à part wana to linga ce que to ça fait concert à monene ya biso moko mais ce que to il va faire son faire soit pesi so date biso to bandi déjà ba répétition tozo c'est préparé déjà soit pesi so ka date après to sali pour na rentrer à ka ezaka la mingi en tout cas tout ça concert date non nous en fixé date ils en ont fixé ouais mais tozo c'est préparé déjà pour ebi ka toza nti ba soda faut toza déjà prêt ton ba date toza déjà toza là déjà prêt quoi tozo c'est préparé déjà ouais na moni promotion za makasi mingi ils sont obligés, tous obligés à saluer bikaka. Ils sont obligés tout la msaba. Oh non, bayoki Open the Door. Allez-y sur ma chaîne YouTube Claudia Bakis. Allez-y, bon mon a Open the Door. Ils ont bisous, ils ont essayé de partager, écoutez, abonnez-vous sur comme ça. To évoluer pourtant bino bo chabiso poa biso peto kende liboso esa la kanga moko bien te esa la pe batu bo mona na ba messieurs les chanteurs ba roi malwango ba mayo bo esa la bango pe bien tu vois donc on a besoin de leur soutien. Voilà message ni ko pesa penza na peuple congolais parce que na ndenge yo ye oza la reine de Tchatcho ozo yemba ba biloko no ezo simba ba fan na ba ndi ba yo ka moi message moko parce que bientôt la ndongo utukolo bake album ezana nzela un petit mot par rapport ya album na biso ezo ya parce que to komo ke na biso vers déjà la fin. Ouais, album na biso ezo ya vraiment c'est pour très très bientôt tout fini et là etika to sala ka ba clip. Nengo yo kabanze vous déjà tosili ça déjà ma studio tosili ça peut-être quelques mabanga et le côté kalito to clôturer mais on a déjà fini. Donnez-nous confiance bo pesa so faites-nous confiance to pesa bino musala bien oyo ba conseil ba remarque o bo pesa biso yango to salaka o que ya trop poto na comme ça paye na kin trop tout ça musala biso biso to a besoin ya bino soutien na biso po biso to ça souvent na makambu to soutenir sous derrière caméra to derrière télévision to na ba téléphone na yo saka commentaire ke ba sala boete te to zande na besoin na yo ya soutien na yo pour que biso to évoluer to kende quelque part quoi et ça la biso plaisir donc to répéter na bandal na award place en comme on award déjà juste à côté de l'ancienne église de Frère Patrice, c'est juste là, tu répètes à Bandal Molar, Tozawana. Donc, pour bateau bazin besoin mon abisso Tozana chaque mercredi, lundi tu répètes na coulisses, mais mercredi Toza ouvert pour tout le monde à Bandal Molar. Kimbondo Bandal Kimbondo. Bon ba mécène o balinga vraiment bayoka Claudia bakisa. Na banzembo no nzembo moko vie déjà té. Honorable Dédé Moupassa déjà azana kin, abisinga kazana Kinshasa. Donc toza besoin ya banzembo ezali nzembo yikaso mutu mo parce que naza bateau yo balinga penza que Claudia bakisa ayembela bango. Na bango na boka bango na suko yoka bango. Mais
ya on a na yeba est-ce que nzembo moko vide eza o ke ba mécène na biso ba ngaka Claudia ba kisa tango zo ba on de ke studio ici la kisa ba tumusu ba otala babi Claudia teso mutamona ni to créer tezala nango so mutamona ni wa biko ya lingi to yemba ako ba bonus pe on de pesa pe makambo oh yumo yebi ba bonzi ba bonus tala neti roi Manitou ayaki to comment déjà clôturer mais il y a bien lingi nzembo to omoni ya ende eza amne mususu donc ba o bana suka bali ya mingi ba o bazana nte venez toza biso wana non préféré nzembo ya Grand Manitou ta bobeta ya biso live avant que ngana clôturer émission nga dans bozo beta live sukoyo ozo kende pe na mabanga mbala moko isala bien OK so déjà to kozwa Grand Manitou oui Angelou Makwaleka Kombone Manitou Amemi Ngaine Bale Ebala bilengi Elengi Kuna na kati ya mayi Bisami bale menasto Moibi Makwaleka wa aibelanga monamu wa Manitou nanga bébé aha Bulldozer Kande bébé ala nanu na pakola yo miliki wa Manitou yaka nanu na maseyo nanu na wilala mo wa Manitou elengi go ba lèvre na ye e mamunwe ba sourire na ye bolingo wa Manitou elengi go ba lèvre na ye ba sourire na ye e mamunwe moto midiembiki mpona l'amour komona yezobate me bolingo ekoki omelisa yo ta acide nitrique po atomeli tono ya miliki okoki obika jamais les sur le prochain sur la liste soki nano vraiment olinga te kofinga bayeba bina mpona bolingo babolole elengi nga nalingaka yango yo une minute loin de lui, je suis morte. Bolingo wa Manitou elengi go ba lèvre na ye e mamunwe baso Eric Yokele botuna te nine langwisi nga boye kaka na parfait ya pambanga na komi kizengi elengizanga go Salomo posilisa cantique de cantique na lango e Claudia bakisa Megan Kabasele Erika Sereka Cap Doudou bras droit ya roi engaye mawa bolingo Claudia bakisa komyo legelanga maele bolingo la reine belizanga bolingo Claudia bakisa komyo legelanga maele iyo komi lokola miletole mwana tele salite na luleme eternellement katsuna buso bangeira sotunanga makila baswa batala valer nango petrete koki koleka valer diama hoyangola ni moi que tu m'aimes pour motema nanga etondisa mana esengo Eric Biokele bisibile na leli na mama mawa Claudia Bolingwe ba plena balo oh bolingwe ba plena balo nazobi mozoyo kati ça fait mal au cœur que dolingi les sous na sikwa kana bakisa sentimalo chocha oya mwa mangoba ekese chocha oya mwa mangoba bolingwe wa Manitou elengi go ba lèvre na ye ba sourire na ye e mamunwe
Molingwa manitou elengi tro soki na mekisio jamoko lâche ye basalela ye Eric Biokele basalela ye ataza molai azayanga ye Molingwa manitou elengi go ba lèvre na ye ba sourire na ye mamunwe de tchatcho bana misato bazana simana wana baza danger hein ozobanga te ndenge okendaka mingi bon depuis banga mamba bon te biso banga mamba bon te baza prêt mais baza pressé te et puis neto za boito elo nini obabtu ana place baki basala biso sala te bazoyoka parce que caméra la biso ka onde mtezo abango kaya bango mbazo biso tozwa bango kana oyo na présenter bango ye roi malwango normalement ya sala barole ebela ye mbaga aza pas animateur donc aza polyvalent ye mais on abenga monsieur le chanteur oui Jofis Luboya et puis soto keboye ye Guy Mayobo mikolo ndako mipembe makasi na comprendre te soliste na biso Kande Jeff Bulldozer toke na Jacques Bass wapi Jacques Bass ana sima pasta yo bongo na biso j'espère qu'okima biso soute pasta nde a voyage mingi mamba église kaming to maka bungi kuna to na Peggy ye pe na ba générique na biso ye mta beton Peggy après tozana kana sucré pas animateur donc on a deux animateurs hier à jouer ba rôle belé hier jouer ba rôle non c'est so nde trop zapé tokeka biso boy mukebo tokebo toyemba pe tola biso mingi te mais biso beto sala na biso to sala pe concert to kokier à part ka ba danseuse nde bazate mais biso boy déjà to sala na biso déjà makambo. Voilà la reine des tchatchos, c'est un plaisir pour moi. Il y a mon grand plateau na biso ya weekend des stars hein. Quelques dédicaces na biko za muta batu bazé belé ba dédicace na bato balinga un bonjour spécial, un bon week-end spécial à toi, le maître Eric Biokele. Un bon week-end spécial à toi. Et l'honorable Dédé Mopassa. Tu as vu que vous avez un mboka. Bon week-end à toi aussi. À qui encore? Eh bien, tu as belé Zakaso Abi. Boka tu vas comment qui va. Après ça aussi, c'est comme on sonne à ça. Qui encore? Baza t'aimé belé. Non, c'est t'aimé belé. Famille Bakissa. À la famille, maman Jeannette Bakissa, Esther Aziza, Stéphane Kezi, Belinda Bakissa, Saint-Mani Tshisekedi Bakissa. Il y a qui encore? Il y a à toi, mes respects à toi, monsieur Emmanuel Tshisekedi. Et à qui encore? Tellement non. Vous avez belé hein. Na bango nyonso ka balingaka. Bango nyonso obolinga Claudia Bakis en tout cas, ba on a bossa bino bobi ke bozala dans mon thème. Ouais. Je vous love tout bateau sur Facebook, sur ma page Facebook Eza Claudia Bakissa, Instagram nanga Eza Claudia Bakissa. Allez-y, suivez-moi. To bobli on a biso belé so on a besoin oyeba actualité. To bandana nous kuna avant à la télévision. Donc allez-y tous à la nabino ensemble tous solo la na Facebook Claudia Bakissa, Instagram Claudia Bakissa, sur Snap aussi je suis là Claudia Bakissa. Donc voilà, on est ensemble. Il y a Steve Bonongo qui fête son anniversaire en Turquie. Je te fais de gros bisous, bon anniversaire à toi, l'habilleur de luxe par excellence. Voilà quoi. Ozana style hein. Pour te remettre sur Dana Souka. Ozana mutalet sako. Oui, nous avons un styliste moi à Londres, comme on est Véronique Bozonga. Vibi Couture. Et puis nga moko pe nazala styliste maintenant mutu nanga. Donc nga na koza na vandi na biso na la muki parfois pe Nathalie ngote. Nga mona lobby déjà na bin fona kata suki nanga boye ou bien elambo yo na la tango déjà na oyo. Na la muka nango déjà na mutu. En fait, j'aime beaucoup le style. Le style accompagne aussi la musique. Dans la musique, comme la maman là du coin qui vend les beignets. Non, il faut que nous ayons comment boire. Tant total la Beyoncé, peut faire Nicki Minaj à Sala Combo na nzoto na tu vois, tout ça là ça accompagne la musique. Ouais. Merci beaucoup. À toi. Moi aussi j'en profite pour dire comme ça un excellent week-end à toi maître Eric Biokele balobi l'homme utile papa Banebele Eric Biokele
Ah, ce qu'on a autant à bateau. Parmi bango. Pas de problème pour toi qui n'a pas souka basa on attend nzembo ya o clôturer na hein. Donc bateau yo parmi bango ba okolo baketi la biso bonus ya banzembo oyo. Tozana les Mama Bidi l'international. Toana le Lombeli Blaise balobi le millionnaire en kilote. Tozana Alain Carré Kaloui Touka Dioko babi le roi du Qatar Messé Fonak. Na PC Bambo Tebele, Tarsimbaka, Balobi Nzambe, Yannick Toulouka, les déclarants qui assurent depuis Lubumbashi, je te salue. Glodingo dans l'international, Babi Père doublé, place aux Babi Ligue 1, président, bienvenue Mawete, na PC Bambo Tebele. Bon, bah, Coco, ça n'a bon, ouais, parce qu'il y a des gens clôturés dans la. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe de Weekend des Stars, à mon réalisateur, M. Danette Tinsungu, pourquoi pas, à Padou Bomboussa. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis déjà bye. Flatte motema Claude Onga Masala nanga ikino suka Flatterie nanga e perdre pouvoir jamais Molingo na lengela kikoleka Mota simbima kilikolo ya mabanga Basis mandanga isa motive Le banquier Ah Coco, fongolanga na kota Bon souffrance, déception, l'équipe moto à ce domaine en commun Moto, koleka tali felo, koyoka mawa Sokyo moninga ye Mouribon, kutwa lekingai Claudia Bakisa Bondela Jean-Marc Makusu Boyebisa ya zonga Enga mawa ye Yahweh pardon longola mungwana pinzoli na ngaye Yahweh pardon longola mungwana pinzoli Arisi mopila yoza wapi nazolela ye Patrick mopila yoza wapi nazolela ye ngaye mawa Yahweh pardon longola mungwana pinzoli na ngaye Pana koma na nga rejide so na pays des actifs Facture kozala te Depuis Claude Wana vina ngaye Na koma na ngaye niti na mokalamu Chingi chobele kote la ngaye Goldi maswaku Masola molongo kovo ya Claudia Bakisa, la reine de Tchatcha Fula. Merci. Claudia na kote olwapie Bolondi manga La reine de Tchatcha na besoni ni mama Bolondi manga Oyo ngara beso merci Merci mama Kami Kambali de Cardinal Yaba prêtre na bransa Ah mama Jeannette Bakisa Chino Kaporeji Nakole na mama Nakoka ye Nakoyako kufa pamba nzambe Nakoyako kacha nzambe nanga ye Ninyango na susi Ninyango na susi Serge Maleya ye